fumu Yesu ayude ngekute kisa mwana nzambi bakaka bakuvangilanga mambote bankaka bakusatisanga mulunzingwe bana boma wekakangama kota mutanda kota yuyu Clinton kota mutanda Mimi Chikeva tueka mbondama les femmes fortes oh yeah ba mama oh yeah kota mutanda. Bon bande ko nga ba de gros bisous na bino nyonso tout na oso kotiki sinjora na ba mbote na bino nyonso tout na pesa bino mbote sima toyoka nanu vie njora ameka ko lembola biso mwa muke situation ndeni ezoleka na kati ya nini ya Congo kuna. Donc bo continuer ko tia ba like bo like to pesa na mbote sima. OK, vie njora to sepeli ko yamba yo malgré na azaki ezalaki epenza to solo ki avanté mais quand on décrit so situation sikoyo na mboka ezoleka ndeni na makambo manike kuna. Ngai nde na vandi awa omoni lelo batu bakoloba ko bakangi manike na tango manike afingaka mokili manike afinga kofi makasi kofi aza parent kofi aza grand frère kofi aza légende amidise monene ya mboka oyo mais manike alekaka na tv azomanke na basala bacommentaire na bango bakoma kaka manike olekisi kangisa kofi kangisa ye trop makambo lelo eleki ngaki sinjora le 16 janvier na vanda na ndako na nga na yebi te ke nga azaka na place babia te place akenda koluka kofi oloni te ayebisa kofi oloni te te kayepa na ye bakutanaki soki na landri japonais oyo tosaka ne pa kofi na émission ya Mike Lokamba oyo tokende pa kofi tobeta matolo bakomi pa kofi oloni te landri japonais akofi ayebisi kofi tozana prince kofi olobi akoyamba na ye te aboyine baproblème susu nde batokoloba na makambo ya vodacom ke soki prince azwa te eza kofi ndenge banene ya bato bafinga kofi o kofi na mama na ye manike nde bafinga kofi aklike prince bato osi ntango landi japonais bimi ayebisi prince vi ade oyamba na ye te azo baproblème yesu ntango bokanga foto ekoma boye bato ya libanda oyo bakutaka libanda otanga bamusicien bato bazalaka balibanda bazanga te misu bayaka oluka misala misu bayaka oluka ndongo misu bayaka bamona baprestre so baye wana bakomofinga presse yakende tie presse libe ozalaka no wario yafiasa libe nga na yo mama nazala na ngai te le 17 mpe nga na kofi tokei feti na biso asalaki ya quartier late ya album luchandi prince akeyebisa mama na ye manike oyo nawutyeka kofi babengani nga eza kaka tata mwasi njora moto ayebisaki kofi babengana ye zwa niveau mbala moko manike abandi kosinga biso na kofi na singine miso akita oyo babengaka France 24 sur émission asali live epa Mike Lokamba bandi kofinga biso na bémission kofi abengaki mwana epekaki abaloli yango soki kofi aboyi mwana kotepa na yo mama libakaka na sitania te mwana okende kuna kosala miso mpe posa ese papa kofi moto abengai na so presse baposa ye mpo nayebi te nandimi te kofi akobenga presse to makambo kofi akutana nango ya vodacom oyo dia evita na ye baproblème ya ozala na mwana badia manike bomoyaki émission manike abandi kofinga nga na kofi olomide na sindi nga nakomeli ye manike message na message manike ozofinga sindi makasi boye asali yo nini aza na message wana tilelo presque kende kosala nini epa ya kofi yo mpo oloba mwana mpe na kofi boni boye doki comme ça le moment papa ekoki te okomema mwana ngai ngana kofi na sindi ngabi non ngane lalande mpona nabengaki bato amofeli ezalaki ndeni te presse ayi kaka njora zi abwaki na ye
tako tutia ya ndiye tete makamani kaso ba internet na manike ayi ko benga na ko benga manike abandi ko singa ngaki sinzo na ko singa singi bozaki na problème moko avant te bozaki na problème te bonda oyoka na bino bien na manike ngala manike to saka de to sola ka voilà ma monsieur sila ma le bandi prince so ka yebisa ni kilo ngaki sinzo na yeba voilà na ebisio mama manike abandi ko tindela ngaba audio abia ko salela ngana simbi na kofi ni l'émission ngana kofi ke moma babi alubango tiro voilà audio si to yoka ki on a yoka ki on si yango nde mission pe na okotela lelo voilà ezaba audio tozo solola normal te ezaba audio azo finga ngana moma babi na kofi azo finga simbi alala azo finga na kisinjora ba audio wana tonga tindela kiyo yo zongisela ke réponse na ya audio bi zongisela ke réponse écrit exact abin c'est écrit ngaka écrit yo bande ko zongisa écrit ok ngaka écrit ok ngaka kana sema so oyo za 2023 oyo za boye mani ko kana banu bokolaka ouais makambo zo lo bali na voke no sala bino bémission abino ok c'est la mission bémission ngati sinzo katina kinde ba audio na ba kila mission mbofiri pona mambuti ya papi ya denga insistaka na ba audio awa ngai na babia ngai na profite de ma babia yeza biente eza biente okangama likambo wana na teka babia na ketu ko sepesanga na $500 na sana audio yeza ki ba audio malamu te to lo sola normal te so to sola normal singa ko chana point voilà tu vas ça na sindia na ça na sindi to accompagner moko so fini sindi ro tindela so fini omba no tindela so ki za bo ko singa ko sepa na no tindela kofi yoza problème ni na mutu azo singa makasi bo mais siko kisinjora ndengo lobi ke soki neti ba osala resika moko na yeme otala ki teke boza neti famille ke toza famille ok ok ngane famille ngane to famille ngane famille bani ngane to ala ngane to famille yalo bango bada bala ete bakutana ka baboti nde babota papa Jonathan nde babota papa bani msu ngane to ezaba audio ba tu comprendre que voilà ezaba audio ba kofinga eza conversation teke nde tozo solo la bo merci beaucoup eza conversation que tozo sola eza makambo ya kofinga voilà neti ndani bokomba za na Paris a camarade nanga ale kina na saka na ye soki mutabe ngazo kinga dai no kinga ndani voilà dani yona mutoro kamni na ofingo moyi azo fingo moyi tomona kana poto mutana poto bafinge na oli basamba na wana kitasa ya mani qu'il faut changer mani que il faut à changer esprit oya na on internet ya kufinga batu ezama be soki ko kofi ko lobi yo taki wa ojama ni kisa sobe na kofi matoi mtu kwa kofi olomide ono bale na sobe ndo matoi na mwana na prince ndongo bomata to ni ngoma mwana yaya eza respecté na saba ojo souvent ni katinda so de tekera tribunal les scandales voilà petit singa ponga la tika eza bien teza ojo to pinganga nga kizengi nga zoba yale getanga kolekanga eza mayele abeti na mamomo ko dele ya fini singa fini kofi abandi kofinga abandi kofinga na ko sikota ngote ezaba audio to sola te ka to solo la conversation to za les no sola te yenda bandi kofinga c'est bien dengo expliquer batu parce que batu ebele bazo kanisa eza conversation yango moi na tunu yo est-ce que yo bandai kozongisa ba réponse te parce que ba réponse na yo ezobima te kaka ba audio oyo aye yango nde tongai toyeba esika ba et puis kisi nzokola ngai nayeba mpe esika moko boye mpo anazoa mpenza te mbele te concernant kindeko ya yo na babia omoni ekoti mwasi polémique ndeko ya babia abimi alobi ke boza bandeko ya bakoko kuna mosika est-ce que okoki koexplike bafani na nga bolike video s'il vous plaît nazwi ntango pia bino na mbote te oyo explike biso boza mpenza kindeko ya ndeni kisi nzoka fungola mpenza motema loba mpenza vérité boza bandeko bie eza kaka ya mosika oyebi ngala seki nanga parce que taka elongeli elobi nanga
tala munene na munene na tala misu na tala zolo na tala yo bokokani na voix Nabi na yo c'est ma petite sœur propre to kolinda kumoko. OK, ndaku moko. Yoka soki baba zaki ndoko na ngati ni mani kia salema. Ngana di mani kia epa ya babi na 1999 tango ashize nya presse ba ko tikira ngana ndaku na nga. Na koti ko lo mama babi ate bo tikika pe mara kinya. Ko babi ate mara kinya. Ngaki sinjora. Papa botinga na lobango na bémission chaque fois. Papa botinga na papa babia baza papa moko mama moko. Papa ya bada kufi na 85 papa so tamiko libango. Wala leki na nga. Na oflate mutu te so taba Kongo ko na soza ki mu Kongo. Ko na so mosa za ki mu Luba. Babu papa biso 12 papa babia mwana suka. OK. C'est mon père, papa qui dit, on ira ça n'a pas comme on a eu bras. Et ça va bien le naïe, à ce moment-là, c'est ma camarade qui a la somba presque pas $200 le contact. Au PC $200 payé aux prince. Est-ce que et ça va me qu'il nimi. Il y a bien la prince, a bien la prince, on va la bana bande comme kufati. Prince ko ni langa, ngapi ko langa voyage belé. Tant que la voiture a tindi bana na ipa bande ko balima mutu abukola bana ana dio. OK. Quand on est baba ko kufa na nenye tu récupérer ki bana. OK. Ah ye ko bengana ka prince wana na lubabi akufite mais ya boyi na déjà charge. With TalkTalk, you can speed up and spend less on broadband in 2023. Out of contract on superfast fibre? Double your speed and save on average £125 over 18 months by upgrading to TalkTalk Full Fibre 150. Just $29.95 a month. Search TalkTalk Full Fibre for deals that make sense. TalkTalk. Ah, OK. Si je te dis bien. Toza famille toza bana koko moko komuni kula koko bibi na ula na ngayete babi makileza pala ndine pana nga uze pala nga pala ndine sikoyo na famille na bino Kisinjora bino boza bandonga ou bien boza ba kombo mususu parce que erreur kaka sali omoni ke kokosa soko eleki voilà voilà nanji donc za moyembi so kala komuniku twana so bandonga te sinkile kufa baba nanji twalobe ndonga moyembi zaka ndonga buso so bandonga te so kala komuniku voilà ama dinshi niyo so le tutelo ba normal exacte na denga le petit toujours na zako mbele sabada drop na manike nga ona be sabada baba mukolo na be sila ninga kuna melado vraiment mukolo a dit est-ce que bando kanga bango basinga na mukongo polo mbesa bango drop mukolo ya baba ngana ye ngale kina milaki so na mesa ya ndengeni sikoyo Kisinjora ndenge manike bakangi sikoyo yo moko zo se sentir ndeni ozomona que c'est bien bakangi ye ou bien bandi komiyoka pe ah basi ozo kandeni non tona mona kita na mona video ne sala nga pasi OK azamu tutovana ndaku moko tolia na ye tukamola ba chambre akute kumbota ngai na ye na bidina butu na we taxi na mimi na ketika zobota premier fois mona mwasa zobota e pa mani kwa bota prince OK ali tele mawana ota mwana mimi na zobi OK izaka likamula minute ko makopine la danoise. Maman danoise, hein? Oui. La danoise, hein? Oui, la danoise. Il y a du Cambou, il y a Kotia à C. Batu, bazosala l'émission. Mon ayambi opona, yasi ba yebisa kinwa. Batu bakangi simanike. Eza banene ya, bagrasi mbizi, bakeni piano. Yeah. Ya. Tangu likambo zali. Manji yeso mokena sinine bakena na parke. Singa za na foti te ana video mota finga manike la vie.
me balakisi manike tala ba video manike avani nye babi batile kende TV tala bakene klana mutu mo ba sécurité zali solo kanye 2 jours mbele no bimisa ye eza bien te bakasi mbizi ko finga sindi ko sala bo eza bien te eza ko manike na pasi grâce mbizi ata na pouvoir ta bimisa manike kuna eza ka biso ba kisi njoro ko tusala na quartier la ta voilà singa sa faire na sala na ye eza ka munga ka fola kindi na solo pour grave famille na tele menina ba presse ba solo là ma grande sœur ma grand frère ma nani tata moi si asola la papa kofi wena bela ma sindi wena bwe ba dinga lo nda kulo tala appel ndakali kamba bo ero babu makaka moto kota ngoma nikafinga abatu batu basaka ba et bongo kisi njora mais loi ezali mais loi ezali pona nini soki mutazo finga bozo tozo kapasi mais siko soki loi ekomi traité mutu wana bolingi siko bokata sur loi pourquoi ndenge ni mboka ekotambola parce que pona nini te bozomona te apirige peine na ye mais bino bokomi te ekomi famille ekomi boye okoki koexplike ngo ndenge nini mais iso même le cancer ngai ba cancer na pali na kende prison basa kini ba kipekaka ba bunda kaka ba benga batu boma moto tala bonjo na pasali la ope mele na besa ka pe bongo voilà tala ka bon to maka moto okay ba fana manike kama nikafinga batu buru bakate mo komso ko traverser makamu mwana biso ta ba kisi ala te ba bo comme ko finge comme bo za ka bongo te pour le soir baki babi neti ko fi ono ndiri na bandi wana antika ko sala manike lo ko ti amona ka manike para biso na badi amona ka mama na presse ba présenter to présentera amona e malika sana ka tete malika amona ta tete ngana ndi ka tete depuis 93 ba besala ka test ni manga voilà ni na kota ka tete ali ba kila ba magie malika zala te respect ezala na bakulutu munokweleka te ngana kilima likozo silika makasi ni suko na makambo oyo presque kene ko luka kofi nazana makambo so message na audio na ye singa sali nini etumba na ngari la danoise la danoise na tula kibongo na biso mani ka yende ya biso na koka ko supporter ba audio wana ka ya ko supporter ba audio wana ka oui toyokaki yango eza ba audio moko choquant ngapo na bakuta na china mingi mambuki ya fali na singiti na ngi kezalo kita ngala china mingi pona nga nenga lo bakaki to ngoma babi na kofi voilà ezala kutu makambo donc yo yeba ikutu te ke sindi akozala choqué makasi na parti wana atuka na yeba ki kutu te sindi azala choqué ngala takine makambo na nga okay ngala lo tindela ya sanda kaza yileka kuzuta makambo eleki ko la kofi mabebo ye est-ce que bebe kufa na ngolanga na kofi to zalaka ngaso nzo komilela aluka bato internet bakata ka luka faleza star makata ka kotiana ba cha sini paza mwasi mama yobi mwasi nyonso voilà so kolala ete na vie bakosolo makambo swaka te ata kutu balala yo terme wana déjà eza terme ya kitoko te ya koyebisa moto eza terme ya kitoko te sikoyo tolobi kote ya mwana na biso oyo ya mokie mwana na biso ko ana naninga kombo yango mingi ana tomonaki ndenge bavideo ebimaki wana me kisi nzoka tomoni place moko te ke ana aza na mbeli eza na ebimi na nzoto na ye sikoyo nde nini bapopulation kondimaki ana moto azalaki na mbeli wana mama nanga ya na opesoka exemple mwa mokila mono aza mokamayele voilà moto aoki kesa kininga bamona ye teke ana azalaki est ce que lupango nanga mobima na quartier trouble abongo esalama te quartier ninga lupango eningana ana akota trouble ya lupango nanga sambeli non bato basutuki nde ana ayela lupango nanga nga azali na priere naza koluka tansie nsora atemi na porte babi aza te mwana nde dakisa kobima nzambe alinga mwana nga mpo nga akena priere na bomba abana
mwana na bimi atosomba mai na ngamwe pa ba voisin mai ya otosombaka bongo mwana edakisi aza wapi mwana edakisi balie baza te mama mutu ya moto nde oyo bayela ana azoyoka ana na telefone nde azosolola na kendeja kuna lelo entre mama na mwana makili ekotanga asinyale mama akanga suki liboso na nga mama momoni mwana mwasi oyo na kitisi aza na mbeli na boyi makili etanga mutu ya moto nde te mama bakosela ana makambo sikoyo lipongo maningi linganaki bongo nde batoto nde bongo bakoseli ye natuni yo bakosele mpona tereni sikoyo ye ana abombaki mbeli ya motango yo ozalaki na otekisi njoka me lak bayebi ti yo ye abombaki yango wapi ana ntango aye abombi yango na robe alataki alingi yango boye moto moto asignale tata mwasi ya badatrice moto ayaka ye na nzoto alongoli mbeli na kane so nyonso bolingaka video ekomososi video bosiliki omona filoti batutu bazoba siko mbeli ewuti wapi dotoba ana palupango na mobima na bata quartier batolaki na mpo na batengele naza na balokataire bakosele makambo bati bakosele ana makambo po ana kome pa nanga dotila babi ya kufa namoni elelo balupango nanga kuta mona ikalatoli donc banda wana ana ya na ye na misu na lopango te ana yake pa nanga te musuku batutu mwana nani bakisala kota yebaki esu te nani batutu bafandaki na mutu arekonataki ye taxarel mwana wa mobali mutole kuti yo misitana batulinga oyo anakoma mama boyo ngamona anazali pa manike banda zwa ye ona nde na binga na ye bana malikasa bana na ye bani bakoma kulepa na ye ntango tokomi na leta so toke na leta siko anasambi nini ntango na ye akafute $50 na bibu ana asambi ke na yeki na mbeli tata mwasi azwa yango atubanga akomaka na kufa pakangi po babi mtakangisi mama mwasi kwenye asambi kuna yaya oyo anasali ezalaki eloko grave bato bazoloba pamba po akute mwana wata akute yenga te because apeti na vandi na veranda boye ayaki pa tubinga na ye surtout soko opesaki ye mokongo oyo ozoyeba te nga nayebi te yaya moto abikisi biso moto ya moto bato bati koloba basimbisi mbeli bakoseli ye boye ye na nde tozali esamili kaka esa émission na omona ngala bakosala émission nanga petitana yakeni piana ye alobaki esala nakeli bakento ya bandeko te mpo nde baza koloba mama ana bamiso ya bango baloba bakele parke nga pere mona silikaki tokende ka parke ya bana maloko azaka mwana bagrand sœur mosusu bayaki bagrand frère bapekisi botikaki eloko esalami te mama sikoyo dosi yango bakati yango bien ana kose présente su na parke bon sikoyo papa bana na ngai azoloba ana se présente na parke mwana na ye paningaboma po atuni ape d'actrice yango opesio akwani tosoli na ntongo mama omoni aza mwana tika kaka poso okomi kaka na komi na Kinshasa na tribunal ya bana wana bakende prison ozo comprendre nga mpe famille lelo baye na ntongo tosololi elobi famille ezalaki babi bantotika po papa bana nanga mpena décide abi mwana kokota na mbeli boye te tolabatutu bazali na lupango bakoseli ye makambo anaki mpa nanga te namona ekala non wana papa bana na yo parce que so tolobi tolanda ndenge ya justice ya droit il faut se présenter mpona bameka mpe kosoigne ye parce que eloko moko elobi te ke akoya lisu na mbeli te alors fo sikoyo fosala attention osalisa mpe mwana mpe azala na ekenge parce que mutu azaka déterminé atangisa makila soki baconvaincre ye te akozongela bino lisusu donc na wana nga conseil na kopesa yo papa ya bana na nga adeside anakende na tribunal ya bana nakomi na Kinshasa adeside bazwa ye bakende na ye mpo mwana akomi na danger komobanga il faut abanga fo mbele eza na susi ade makambo surtout asambaki eza wana voilà aza retiré akoseli makambo te nga palaki ekosela ana makambo ayelinga mbeli ana 17 ans ana 16 ans ok ana 16 ans na 16 ans déjà bato akoma bamama to mwana te 16 ans enceinte voilà mama mais faut kaka conseiller mwana asala ekenge mikolo kobima parce que
muto aza déjà na mutu na ye katia mbeli makile tanga ye bango kisi nzoka na biso akoko zonga pe donc il faut ko sécuriser mwana pe yo moko pe o se sécuriser parce que ozala pe zota la gauche droite ya parce que c'est un peu compliqué. Si. Sikoyo tokomi na suka kinjo anatiko vraiment les siko internet ovandi bo okozala na moi imagination manike akobi makan oyebi bi oyebite ndenge zokende makamboleke samedi oyo kota okotute ya bakino ba olikate kota pardon en tout cas makamboleke samedi il faut la salle à tout cas pour se l'amour pour faire grand frère na biso singa sœur na biso tous avanaye voilà donc madame parce que bakiso ba ba bibise boye beso la pamba et comme ya mwana bimi la soma ni kacha so na ko ba tu avanda mais to landa wana te bongo histoire oyo ya Nati ekoki kopelisa su moto bien yo monya ondeni soki Nati lokole na yo kia Nati wana susa Yesus kopelisa moto c'est ça et puis azaki camarade ne ba osolola mais abimisi ka audio ngo lisusu parce que Monique Mouto azolobela kofi mabe ça bien que ça la attention ngala tika audio ngoni manike moi bisel ele wala ngeza tika za kokoma na komaka et puis la komaka bien tiki ebo te wa aza mwasi ngolobi abote nsobana voilà izaka likamna so na famille izaka likamboto solo na grand prêtre quadra les gens quoi monter kufa kaka ndawo mamota ko biso beto sa musala bien to za palace abimana sa makamni mais on peut ces conditions on peut il faut pas ces conditions tana su kuma profiter ya sindike ya ngaite OK ngapela lembi nga makambo ya ko mais kisi nzoka ndenge nini na soki bon ndenge ozolobela ngo comme si baroya balimbisi na bango ye abimi na ye mais soki pena balobi basamba yo pe ko se présenter parce que ba audio bimena nzela na yo ngala ko se présenter to basi basamba ko na mani ka lo ba kombona ngati magistrat yo ki balobi obi bo zalo sona nchora normal ko komba singe ko chinge ya ufinga hi OK donc yo zana yo na kati kuna te donc basi basamba ki na bango donc ne mani ka zona si bakateli na bango ye peine quoi basi bakateli na peine te basi basamba ki normal ya kufinga sindi makasi mekula koma sinja kochi koma avandine et bon soka senga ki pardon bakokai kotika ye ou bien pardon na ye ngesa elote na minute wa pardon libera na ya bakasa ya ngote la bito parce que tu na yasuka ba magistrat on lobi ni pona sindi ba bia lobi ka rato sito kona salo alingi selo batu alobi ko et tout ça va comme ça bongo fukami kaka ngana sona kari mokonzi pardon na mwana sala kari mabe kari na sala ngelo kote na kenda na lobango verité bakanga na demia ba kitu ba mona na pidienda kule na pidia ba suve sibani ba mutu ba mutu ba ko ba tuninga ngora sigo kari ni yo lekino osala ke mabe lobini nabi na fukami kaka nyangunza bikari wo yana yo bisangai izaka berere na soma internet Karine filmant le cas partout si la divine kenda ko si OK parole libère ya parole libère si OK donc si ko ndere to mani kende ngazabo azaka na tribunal wana ou bien azana kati ya makala penza makala aza makala OK merci Kishinjora to komi na biso na suka na ete so likambo mo bozali olingolo bana public ona tuni yote likambo tuninga te na invité likambo ezali omoni soki likambo eza na internet bakoni fois so babenga bakoni fois tifo be bandinga bo bamoto
bato bapelisi moto ezali bajournaliste ya internet bango nde bapeliseli manike moto yebisanga mpena mama nanga nde toza oyosomona video sindi afini manike non eza te natunaki yango mpe na bafan bapesa ngai place nini sindi afinga manike bien sindi afingi mutu eza te wana mpe eza te voilà et puis na video na ye pa sali afingi te afingi pe te na video na ye non est-ce que sindi azaki moto afingama kisu est-ce que sindi azaki mutu ya kofingama mpenza na otuna mamsi epesaka bakanda natuni kaka ndenge sindi asaki video sindi kuta alobaki ofinganga trop stérile baboye est-ce que sindi vraiment azalaki mutu te na finga ye bagrasi mbisi banene ya kelekele soki banani mokili efinge bongo omoni ke mutu azali na problème na manike te fale kutu bagangela ne manike basele bavideo manike yesali mabe sindi bato alobaka te ekasenga pardon bakisinga toza bacongolais balinga na bango likambo ekene na rando le bango le mosusu na mitema na bango baokanisa mosusu me na media bazoya komema yango moto epela mpona bango bazolinga moni place bakofinga ezalaka nde place mpe bato bakotaka ebele yango sikofo batiango na ndenge wana mpona bazwa bavue na bango me bazoyeba teke baotya bavue ya bato na danger tu vois voilà alobi bien motu bakongole balinga barando voilà baotya bavie ya bato ya danger bango bazotala wana te basala baanalyse na bango selon bavue na bango privé bazwa mais basala te ke na ndenge mais na question moko motu moko alobi lada nosi tuna kaka abika azoya insiste pourquoi kaka obimisaki ba audio poani obombaki yango ka te ya kofinga eza ya kofinga ya mabe eza ya normal te eza ya kofinga kisi njo avanda na yo eza ya kofinga voilà eza normal te voilà ya kofinga oza mabe bimaka ya nati lokolo bibi mpo bamoni ke moto atindelaki ye amoni eza mabe yango abimisi. Meet James, Diane, Mark, Nathan, and Terry. They swim in cash and relish their yeti nati lokole mpe asololi na camarade ne camarade wana mpe baaudio yango bozolanda partout babimisi yango donc ngai moko mpe nasolola na camarade ya journaliste ya bien ntango mpe tobebani azwi mpe baaudio abimisi yango botunaka ye te mpo nani abimisi yango botuna ye te bozomona wana kuta ezalaki conversation ya kisi njoka kuta ezali moto aotindela baaudio azofinga voilà na minute oyo soko fingi président de république pa mutu moko batindela ye président mutu bazaka boza nini afinganga pourquoi bakoba kosamba na audio mutu azaka na poto ofingi na audio atindi awa bamagisa bazwango bakoka baye bosambi bozofingi koma eza baaudio ya kofinga ezalaki ya normal te nayebaki tosola mili audio ya normal eleka boyebi te voilà sikoyo kisi njoka relation nini etikali sikoyo yo na babia na prince babia na minute oyo boza na binemi bie bobandi dia kosolola mpo boluka solution mpo na manike boza ka separe na bango nga nayebeke nga kutu grand sœur na azalaki epa na nga mikolo azobela aza epa na oyo nalandi ye ntango bayoki kasara azoloba mwana babia wana mwana babia te ya moni ntango ana ye abia ana lokwa ye boye wana grande sœur parce que mwana mobali na nga nde azala na ndako asuka monaki ana bango bayebaki ye te azoba wana ana te ye grand sœur abi ntango ana ye bonekaki ana ye la mosusu tosala video moko boye si bosenga pardon mwa boye nzoka ana butaki ne makambo wana te na minute oyo
ngana bana bagi atona sur na problème te ngana ka tata na bawo. OK, voilà. Ba de fa tata te ngana na tata la mama. Mo le ba to lo ba. Nga na nyeo kwa mina bana bagi ana na manike nga ke sinjora. Wana ba chance nga. Famille nga mo côté itangisa prince elisa esombela emili kila manike la ba tikela nga prince. Bidisi na vani mutole yimte pata subela kia mtu mema kai baby. Firu wana kushi papa sezati. Voilà. Batu tu ba ono bana ba salate. Kokota ne ba gardien nga. Il faut que vous tika ba sa. Vous comprenez? Ba enio so ba umu ba yebi. C'est mon fils. Voilà. Lelo mutapanchika kana princesse mama na e. Lelo soma kama princesse bata musique zangati za mama boti. Mani ke kufinga batu eleki bisuko afinga kimona na Jacob asalini soko tala ki video Jacob sinatala ki pe video ya Jacob ninga lobaki na mona yo kaki merci beaucoup biso ki totala ki na zabela audio afinga Jacob epana nga a ka kulango vraiment fiena ko finto ki presa zo pola zo mona ateka asatu mwana nga zo akatra akaba pouvoir repas Jacob ezali a ezali awa mojela kama kanya zolo ba vie 300 pour le mona eza awa si mwana na Jacob akozwa chance tena koloke fino ba suna bina pesa ngo fama ba Jacob apobelo bangana kama be chez Jacob e ba yo ayoka kengo yemoko na mona ipa sala ki ba TikTok asa atika suko makambo ya boya tabino moko c'est ça aussi yo za pouvoir ya ko stoper fina ngato atazana ngati mama na ngati bona Jacob mani ki fa changer kaka mani ki faut kaka la danoise a changé. Voilà, en tout cas Kisinjora, merci beaucoup Nathan au Pesibiso, c'est trop gentil. J'espère que ma question a été posée na sina joui et là quand on senga bino pour na ba musicien na biso bolinga bo promouvoir musique na bango bolinga bo kumisa bango sans kofinga ba musicien mususu Kisinjora ngana yo toza bato ya génération moko yo moko so batango to banda kokola tant vous avez na ba 10 ans ba 12 ans oyebi nde to banda koyoka ba Zaiko mona Zaiko bimisi toyoki na biso papa Wemba bimisi sans kosala comparaison ke Zaiko ya mabe oyo ndaleki e bande ko kende kitoko on va finir héritier so pasa sol so pendeni wana voilà salité c'est ça kasi yango nde biloko wana nde boko hésiter c'est ça yango nazoba osoki neti olingaka fali ozokomisa noka fali bote na ye banzembo na ye sans kotouche baninga mosusu ekozalaka bien olingaka kofi ozokomisa kofi banzembo bote na ye bana na ye sans kotouche na kala tozalaki bongo mais lelo bokomi fofinga moninga mpo na yo mata c'est pas bien. Ah, c'est ça. C'est pas what salité. C'est autant na kombo ya mutu. Après toi bakanga risque balo bakuna na kanisa mutu zo fingi koma aza parent ana bana ba ki ba 20 ans azana ana ba foyer na yazana ba mama na ye bande kunina ana ba fan ana ba fano ba linga ai fan soko ba epe wata azana de salité azana nda kwa salité wata ni nda kwa salité te c'est ça. Après ce qu'on va organiser comme il y a moyen pour mes ateliers qui ça kangami voilà en tout cas vraiment tout ça l'effort Kisinjora yo pesa l'effort biso tout ça effort to banda kokumisa batu na biso sans kofinga batu mususu et kokende bien musique et kokende bien même batu théâtre pe na osenga bango bakumisa ba fan na bango sans kofinga ba fan mususu et kokende bien mais biso to na ndenge biso ana sous les baoba tozolinga nde loi ya manike esalama
sans bino bo intervenir bolo ba ke ba pese 2 jours ba bimise lobby ou bien lobby kuna te parce que à partir ya manike na biso na batu musu tozwa mayele sinon te ko koma nango na fingi nanga naza na ndeko nanga ko bimisa nga na komi kuluna naza na ba soda mobo bayaka ko bimisa nga yango zomona ba kuluna bazo sila te okomona kuluna ngo bakangi lelo lobby azongi na ye en tout cas bon maman ekamwisaka biso na Kinshasa bakangi kuluna ate pe soki babulu wala mo bakendaka lobi tomoni elekelaka biso bakangi kuluna na Kinshasa tozalaka awa asalaki bato mabe akataki bato lobi tomoni pesa ngo pafai na kwa voilà nge elekelaka nga pesi moko lindame na yola kata besere silumoko jeji pe natambolaka omoni c'est ça ekati biloko ngo yango oyo soki manike lobi abimi ke sinjora akozongela même musala et puis akoya susu pli munoko mais soki avandi ata 1 mois 2 mois 3 mois et puis apakateli pe montana ye o fo ya futa sindi na ndenga fingi ye omoni ke montana ntango ezosala pasi chaque jour akenda alukaka 1000 afuta omoni ke atokozwa biso nyonso leson mais soki bobimisi ye kaka parce que mama prince asalaki boye wana mbala nsima na oyebi soki kisi nzoka kobimisaka ba audio ya bongo te bombango oui bombango merci voilà sinon te tokosenga kisi nzoka so bofingani kobimisa ba audio te parce que ozana wana solution te mais soki penza ke tozwi solution pa maniki a sentir wana na biso na ngaso nazwi audio na obanga po ana poster photo ya bato na tia boye nazobanga ozo comprendre mokili ekoma na telefone TV koma na telefone radio koma na telefone kofingi koma na telefone yebaka na miso so fingi président de la république na telefone baye kozwa yo na audio mitali na so vérité okanga yo si nakosi pe mutoni so papa moko gouvernement na audio kotileli mutu audio keri baozwa yo baotiko te parce que audio mutu nyonso azoyoka parce que audio mutu nyonso azoyoka. Allez, merci beaucoup. Merci Kisto obenga na privé na sepeli na ozongelo en privé. Merci hein, vraiment de bonnes choses. Bye bye, bisous.